biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso les psychologues. S'abonnez alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Simba yango a éliminé Nzambe yati kalawana lokola créateur mais Nzambe bunda na bitumba na lole sala 6 mois Nzambe bunda pendant 6 mois bongo lelo so tshiseke na bundi 2 ans et demi yo moni yuma Nzambe so ka eba kike sata za pete ba inga ba bunda ka mukolo mako baganga siri mais ba bunda pendant 6 mois c'est que bitumba sala kama seki il faut voter ngo la mutu Ukraine na Russie. Russie va bagarre bila combattre Ukraine na 2 jours. Les laissez des années. Troisième année en auto OK. C'est que tout mettre la caméra c'est qui yo kolobata que pozo bunana petit pays Rwanda. Côté Rwanda petit pays. Effectivement la côté qui na goma plus de 10 000 hommes. Et ça Rwanda, Rwanda, basoda na yeye bazala kati, ezala la police, ezala militaire, baza 15 000. Mais yo koti na 10 000, banda kalo banda ko bunda, bato banda ko bunda na bango bautaka wa, tolo bakebata ba immortel. Tozo bunda na armée ya OTAN. Tozo bunda na ba Ugandais, na ba Kenyans. Na ba français andega na zo bitabilo ba français ba kiti na Brazzaville après réunion ça qui na oyo
oyo na yo qui paraîtrait que François Beya passe là na kati. Qui était François Beya à Congo? François Beya sera qui conseiller la matière de défense, la sécurité. Ya mokonzi ya mboka lelo bongwani mama na rebelle. Il paraîtrait qu'il y a ça qui n'a pas eu lobby. Ba français ba kiti. Pour la koluka ndenge nini ya ko maîtriser siko ndenge ni ba okota siko na kini. Mais to bo sali te to bisi ba woto lobi. Kinshasa za goma te. Kinshasa za goma te. Soki okanisi ke Kinshasa za goma kuna botekaki awa bakoteka loko te tokozwa bamoto nyonso tokobloke boulevard. Est-ce que yo événement elekaki yo yebi kote bafoule eutaki bafoule nyonso etonaki na ville yo yebi kote eutaki bokoluka nzela kokimela bokozwa yango te wana okosa bino te bosali bavanti na Goma bokoti babetei bino maboko mais awa botia na mitu ezala biso meme omona aoloba liboso mama na guerrier talaka na bunda na kanyama kenda nga atikali na bundi na kasongo akei nga atikali naza gardien du temple lelo nakomi kobunda na Blaise Kilimbalimba c'est dans la loi ndenge na sawa na bundi na Blaise basuspende Blaise bayokeli ye mawa na ezemo azongisi lelo tokomi na ye respect koti ekomi réciproque lobi na omona to na marche Blaise aye kopesa biso conseil ya botika ya ekoki parce que ye moko ekocomprendre ke bano bazalaka na raison mboka eza discuté bana mboka batelemi yo banobeta bango bagazi oza mama na Rwandais ezala ndenge na la polisi eza deka oyo toyebi awa mais kaya ba M23 bafui ya brassage mixage bolukaka libera nzela nini bokobunda oya kodéserte oyo te totiki ya mwema tose rejoindre ushot na Brazzaville bokendaka nga libera moto akozonga awa akozala te epuis policier FARDC bitumba ekoti na kati ya capitale oboyi kobunda papa tokosala bino sese ku motie biso moko bokomona Rwanda asala fatiga akota na Kingasani mais basoda babunda te biso moko population tosala bango sese kumute ote Rwanda atiki mandoki aoluka kwa masivi lingala yebi te okoloba nini yo pandaka wapi aotaloka baba bamba kanga tule baba soki omoni mutaza baba sekaza Rwandais kangelanga tule baba bakoma baba epuis evenemo bango bamona bakotikala mpe komona yango lisusu te bango mago mpe kini baobanga Tshisekedi aza ye moko te toza na nsima na ye biso toza bagardien du temple epuis congolais nyonso place oza ezala na quartier yeba yango ke toza na moma mabe toza na moma ya guerre. La guerre ça sera longue et populaire ndenge nazoyebisa bino ya tour oyo ekozala mpe longi te lokola viasa alobi nazosala vengeance na baoyo bakoti na bacommanditaire mais na ta azoloba na bacommanditaire deja na Rwanda eyindi eloko na sepeli namoni FARDC na montagne oyo ezokontrole Goma ezokontrole Kigali oyo M23 nani Rwanda atiaki appareil ya missile solaire yebana koloba kesho yebana kosala ke soki tomatisi Sukhoi bango bakoki kobeta yango oyo okaki communauté internationale non FARDC bomatisa biloko na bino te
Rwanda atie missile solaire. Ouais, zota la Goma boy. Ana mitawe. Tshisekedi ota la Goma boy. Ota la Rwanda boy. Montagne le prix. L'on na niveau est. Et FARDC avant yango. Azo contrôler des pays qui saignent tombé. Wana ba lobela ngote. Depuis tokanaki Gisenyi. Bacheni nyosho ba mafie bazokoka kokoma lisusu te me bokoma Gisenyi kei Paul Kagame aza waka achare tango kokanga Gisenyi te dino koto kaka goma tombe lukanga kote tombe yango ezali ekoi pe waka ba changer maloba ouais 23 ans contrôler 80% nana yebisi makamele kilo bina butu yo yebi na yebi sagi bino tola muka bokoyoka lelo kinya soki ke bango bazwaki possession lobi lelo na tongo bandeko bolingai bo bamangama bango webi juwa ndenge bokangai nga na makasi nameka koloba boye non yebisa biso verité nini nga na koloba nga moko nalali na sapatu na makolo nabosani nalongola sapatu Kaibisa yino apete kolia esiri nakomi koyebisa bamase bela nabi omoni ngane na zabo mpo na nga na Kinshasa abuo pia mpo soki barekipere bayuma na baye yao ngai bakosala nga bude soki bakolia nga na loso oyebi ka bango soki bakolia nga na mwamba ka bango mpo bakotalaka o mwana mboka Sediki yaka na ye yo longwe mwana mboka na osanjo identité nakokima village na ta na biso nakokata bilanga nakokoma mama na chasseur naosomaka munduki na nanga avanda akavuna naobundaka na bandeke na banyama Wow, na koya lisusu te mais lokola Nzambe ayebi mission oyo nga naza nango mpo ngai ndenge naza un jour kange eloko nayebisi yo nakokoma ministre na mboka oyo ntango nga nakokoma ministre na mboka oyo bokomona bulo nga na osala baoyo nyonso baosala théâtre ngai nayebisi bino lelo bokanga yango ministre na mboka oyo etango conscience ya mwana mboka Tshisekedi akotala lobi non nasakani tro natie bichacha nazotia bana mboka ya solo nde erreur oyo mama Denise erreur ya mokonzi ya mboka ya kozwa bakommunikateur na baparlementaire kotinda bango ata klasi libanda ya mboka bakende koyekola ndenge nini bakoya kosalela mboka un jour après 5 ans 4 ans bazonga lokola baadministrateur basali yango te mama mokonzi mama Denise Nekeu première dame de la République yo kanga il faut avoir des respect avec maman asa mutu ayambo Bible ezoloba asa représentant ya Nzambe awa eza boye te mama tala bana na yo zwa bana na yo utiliser bango ayebaki te utiliser bango lobi nango bakokoma bafiti baministre bamandataire na mboka oyo olieke botungisama otantone yo ozozwa moto oyebi ye te ozotie na poste ozotantone mboka batantonaka nango te eza boye te yo lelo so okomi ministre toyebani okosala kokokana na vision mokonzi ya mboka me lelo komi isole bozala na kimia eloko moko eza te yo lamuki kimia ezali ezala réseau sociaux bayumaka boyi kokoma lokola kimia ezali me bitumba eza seke elonga eza ya biso lobi na butu tobotoli de quartier lobi tobotolaki de quartier na Goma lokola tobotoli déjà de quartier oyoki tolali tolamuki kimia eza seke nayebi te est-ce que tokomi deya na 4 5 te
ndenge omona kimi eza bazoluka sikoyo ndenge nini bakobima mboka basala nini bakimi mais prophétie eza mutu nyonso ya koti akobima viva te meme nanga soki okeye pa Francis Pape awa Francis ntango yo olobi ngai alobi bandeko nazokita ntango Francis Pape pasteur prophète tango alobi akenanga d'ici mars suka na bango mars bakozala te mwana mboka alobi tango nakosimba bino mars ekoki nanga kei te okokutana na mwana mboka Cédric na nzela na yo eza boye te eza boye te Otelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bosabone vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso les sikolo s'abonner alors massivement ici ka bakomi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika.